Mais tout le monde bon le roi moi la muke petit tigre est-ce que Karine roza mukola petchona ah pas de moi bon ba bien 23 ans moi la muke petit et à pas même goût âge mon a cadet na biso c'est ka petit Karine est-ce que Karine roza mukola petit tigre ona la tour tigre ba aventure là au moins ay kumoro préparé 6e démo PD et wana edité PD ala comme moi basoda garde républicaine ba na la président honoraire monsieur Joseph Kabila Kabanya comment basoda ba moura ah na yoka ba moura ba soda na yeba so pe tu wana PD wana ndesiko yende siko mtala compte ça rendre na ngai OK c'est bon héritier watana bina Karine Bakabwana est-ce que Karine sa vidéo fini héritier na musalati OK est-ce que Karine sa vidéo fini héritier to oyoka batu moko na sima héritier ba fini Karine libala nyonso na bitumba vous comprenez libala to na bitumba ba demo ba combattre libala mais neti libala Karine Mokonzi ba demo libala Karine Mokonzi la to ebena biso bango oh tika boye sombele suka makamuno yango sombele suka bisanga bola suka bimwe muta yamba na Grèce obika fimo ba coopérane bia yamba na Grèce a beti fiyo na musinzo na mobile na mundibu ba voice léger bimaki za na ba la bouche donc mutloko la même mili yé pour ça ta vidéo boye sans maquillage au cocaté pour y a beta 10 coups chapeau de na face mais mikolo bazolo ba ne petonde ya komi mwa baba kasi je moi zemi wana sko tellement kolo mobile se révolta qui a sali ba émission ba ni omoni écoutez moi malili bana baba démol bala Karine Mokonzi Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Rolanda politique a bien, Rolanda musique a bien. Parole de Rwanda ka parakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, liébazo kate. Apusa na pembena Victoria te. Ça se passe à Machan. Attention mauvaise haleine. Check. Eh bien, vous nous captez 5 sur 5 chez vous à la maison à travers votre émission Micro Libre avec la vôtre Jemima Ibele sur Congo Victoria Télévision. Eh bien, je suis là pour vous donner la joie, la gaieté, surtout la bonne humeur. Encore une fois, les lots, nazo yambela bino moko ya biso ba charge, babito ningsaka zaito bouger ka zaïr pour que et ça vraiment quitte quoi. Alors, je vais recevoir pour vous chinois. Hervé Chinois, moko ya ba charge, ya Karine Mokonzi la baronne. Tout me capé ko sola par rapport à makambo et comme elle Karine. Ba kofinga, ba clash, ba balala ki balamu ki par-ci par-là. Toko solango Léona Hervé Chinois, ba to ko finga de partout. Yelelo a quoi molobeli ya ba charge nyon surtout na plateau nanga. Voilà. Merci beaucoup na Gisolo de la caméra aussi. Merci beaucoup à mon boss JB Koumaluto le vrai pétrolier de Dallas. Julien, merci pour na musolo aussi la biso na ba partenaire tout bosso la rajema ibele midi tongo midi soir na la mukabwe moi loko na sala be moi loko ça vraiment plaisir. Il y a Paul Leventure et ma fille là papa nous a demandé fois pemba depuis Allemagne. Merci beaucoup na Ado Senga maître Sengi papouche mondial depuis la Suisse aussi. Merci na la première dame de Londres, Maman Nelly Moucheni, la présidente Mundele. Et merci beaucoup na Maman Wivine Bapitao depuis Autriche. Batou linga Jemima Ibele, Josiane Ngoya, Babi Josiane Ngoya, akoya mabe moi sou akoya danger. Merci na Ogi Manzambi le silencieux de Rennes. Fungolanga na invité na ngai bana membre la Chine. Tozana moka ba charge akoloba lelo makamna rotuna ye ma Belgique à 2, ma Belgique 4 comité clé na Hollande. Chinois Hervé Boni papa. Très bien Jemima Ibele.
Bonne santé, na yo, famille, makambo, tout ça va. Ouais, santé normale par la grâce de Dieu. Ma ramte aussi évolué na ngolu toujours en Zambé. Mais avant de commencer, na remercier nos baïba soutenir Hervé Chinois Noir. Là, je vois directement mon sponsor officiel Jofar Cargo Freight Express, le transitaire international depuis la Chine. J'ai mis Fabs Beauty, pourquoi pas aussi Ayad Adi Mabaya Motema Pamela Aricha depuis la Chine. Là, je vois à partir à Paris, na Laetitia Zatong à la grande dame Babi moi solo la bien kolikana mtasala solo la bien azo vivre kitoko kolikana vivre free play kolikana PlayStation. Donc yeso boye faut mara boye. Merci à Debs de Bundes depuis l'Allemagne, pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle Chicha Mabwana Prince Bandal Papa Yoji na Paris, il passe à Percy Mabwana Bunker. Donc merci beaucoup. Ba charge salle uniforme était comme une poto par rapport à mariage à Karine Mokone le 24 directement avant mariage makabe comme bima ba belle famille ba bimi par rapport à réaction on a pemben il y a le 24 ba réaction comme belé ba belle famille ba bimi ba émission par-ci par-là au ko réagit noni bon moni j'aime gros bébé moni libala nyoso na bitumba. Vous comprenez? Libala to na bitumba ba demo ba combattre libala. Mais net libala Karim Okonzi ba demo libala Karim Okonzi la to ebe na biso bango. Oh tika boye ba demo libala. Ba demo libala Karim Okonzi to ebe bango tel que Kim PK Alliance Cynthia. Oh Kim PK ezaka muteza nkombo. Cynthia. Kim PK to zuneti nani o nani o Ken Piana. Auta ton avis na so aigle bilamba to la ta una na poto to tsolo mona ngote na kisasa bandaya. OK. Et les minene nde. Bilamba to zape ya yete zara ya bana kitambo ba na poto apesa memela bandeko na bango na kitambo na kin ye aroda bilamba na prévenir ya kisasa to tsolo mona na bilamba wana te. C'est vrai hein. Ala ta ba chemise a minene lokola ba papa Kanzaku. OK. Donc a sointe ata skoli nene ata latinene a sointe. OK, wala mutolo banan Ken. OK. Deuxième de moi ya libala Karim Okonzi. Ibango wala. Troisième démon c'est Kokonik. Kokonik. Ndenani. Mère moi mukolo boye. Ya ni alors moi n'est pas musicien boye. Si je ne me trompe pas Maniké. Ah! Chinois. Dozulu ba Kokonik nde mère nanga Maniké. Boye ben on te pas troisième démon ya libala Karim Okonzi. Quatrième démon c'est Grâce Langoubou. Ah, Langoubou. Oui, Grâce Langoubou, une Brazzavilloise plutôt. Oyo, na Brazza pas un musicien. Bah, mais tu vas aller, roga. Mais allo belata roga ko. Roga, je te salue mon vieux. Grâce Langoubou, ça la joue monsieur émission à la télé. Le bel artiste na bino Brazza roga. Si ka artiste congolais na biso Kinshasa. Yo amutoro le bela bangote, on a salité le roi Ken Piana. Wa ma belle le roi ba chaussette. Au bout de moi, na bébé le mikolo. Je moi on peut si comme Rachel, so moi et ta moi na bébé peut se comme Rachel. Tes ndoya moi c'est mutambongo. Et na ndoyi. Bon ndoye qui part. Moi na bébé peut se comme Rachel ba comme kala. Le ba peut se bana ba comme ba blessing ou ba Joyce. Mais yo qui peut ça Rachel. Te Rachel est comme mère, voilà respect sur vos finga grâce langobo finga grâce mais la combat merde. Voilà moi si il y a mécène. Mécène ngona. Mère avait dans son William et moi ça fait dans son William Chéri. Moi si il y a vient dans son tête ndai maboko banque. Maman Rachel fouta. Boyo to ka Rachel wapi? Est-ce que na sisi fouta tenga na bi Rachel. Ah OK, c'est bon. Et voilà mère na biso. Voilà mère sokte no seki. Beaucoup de respect ta tête tendai les moyens maboko banque. Sokte no seki pardon. Maboko banque yeso kutene sur Zumuke 1000. Pardon bango te. Merci beaucoup. Na continuer. Cinquième démon libala Karim Okonzi. Nani mwana o akanga mara na hôpital non ça n'a pas grâce la ngouba za na problème opération ya appendicite wana yebié ba le mana ko futa mbongo hôpital Karim Okonzi bimisa mbongo futela héberger chez wana na yebié grâce il peut comme grâce voilà na yebié sixième démon PD wana yebié te PD ana comme moi ba soda ba garde républicaine ba no kengela président honoraire M. Joseph Kabila Kabanya comment soda ba moura nayoka ba moura ba soda na yeba so pe tu on a pédé on a ndesiko yende siko mutala compte ça rendre na ngai. OK c'est bon. J'ai voulu abukaka linunga na déclasser ma choix dana saki na mona yena bandal tenenga ya pa matika songo juna okuta na robeta pourquoi na bosani kale so moura babimana ya mo ya journaliste donc ya na mobile ye moi si
ba na hôtel moro na bandal sin kuna abosana kolata kaleson parce que mutasala na hôtel wana gérant bango pire nga est-ce nga ta mutu mo afinga la baron na bosana kaleson yo ka kaleson ba soda ou bien moura afinga la baron so moura de la presse so qui nan je sais pas ya moi PD bo bazana mise mo baza bakota ni na bi bon tin na bi payer pété na bi mise bo biete na bi bon inutile fula bango ras moi na wana bosana kaleson munene na lido folo na sima na bosende kaleson moyenne na oya na ngwa exact donc bana baza ba démol bala Karine Mokonzi de ba quoi 6 il y a 7e Mamé Mili la fille à make-up Mamé Mili botika parce que na oki ba nouvelle azana zeni ba sente que en Grèce o mais c'est mundibu mo na Grèce parce que ba sente yo kasi ko yo likambo sombele suka makamundo yango sombele suka bisanga bola suka bingwe muta yamba na Grèce obi ka fille mo ba coopérane bia yamba na Grèce a beti fille na musinzo na mobile na mundibu ba voice léger bimaki za na ba la bouche Kindumba soki Kindumba pe daka héréditaire yona ese bango elandi kubana batu boy yona ese bango batira ko se comparer na la baronne Karine Mokonzi pour Karine Mokonzi moi ça me capté OK Karine Mokonzi moi si moi atonda nzoto abora bassin kitoko donc mutloko la Mamé Mili yé pour ça ta vidéo boye sans maquillage au cocaté pour y a betara 10 coups chapeau de tête na face mais mikolo bazolo bane pe tondia comme moi baba kasi je moi zemi wana sko tellement kolo mobali a se révolta qui a sali ba émission ba ni omoni écoutez moi malili bana baba démon libala Karine Mokonzi siko ndenge libala Karine est raté eza ba démon on a pour qui peka mutu aza auteur compositeur marambo ndeni expliquer biso sala ya akenati na famille ya tigre na lemba na bité so ilemba ngo ya super mais il paraît ba kota ba livulu OK e ba kota to na mai kota bango ba sinta kapage OK rompo lembo matisu mwanda livulu ndeyo on ki ba kota campus ba kota mo to na mai za ba érosion boy OK ye nde muta créer ba makambo to si le lomo makambo ko mo kina ba évolution oyo mais bana membre ba regretter na bango te pour Karine amo si kitoko mais loko zo bossa na kina kata ba démon wana otangi Marie-Laure te 500 kilos surtout ye Marie-Laure azal rola ngubu ya PD siko l'hippopotame ya l'hippopotame ma PD de mona ngubu PD te azala te mais Marie-Laure alwa so ngubu ya PD voilà on comprend ye inessaye na s'en charger na mais chinois non makamuto zo lekana par rapport à libala ezaka bato tangi ba kombote soit disant ba belle famille do ba ndeko ya tigre ba bitigre dans 23 ans ada mwana muke Karine ada mukolo ba limite na mwana bango eza ba belle famille à Lokuta eza 12 eza ba montage yo ndimi muto alekana na réseaux sociaux a roté melali balande connaît soi-disant cousine ya papi qui fondende tigre papi qui fondende comment ne komi yango na bongo oboyo aboyi te ba voice bimi ki azani muta simateri local buka ina eba kanga lingenge ndenge ayeba ki te découvrir yango na sima yango boni ke no makambo ngo pe to mettre nga femba amba moko on comprend eza ba cousine Lokuta eza tricage eza na sima on imagine toi mutu alobela makambo libala après na suka komi bo s'abonner na chaîne na ngai donc ya ki na TV po aluka bato ba s'abonner mais na kombo a Karine na yo ki pe Marie bongola pe azongi lisuna makambo épave Marie bongola émission fingi yena moi so na okai na façonna kaya zaka na danseuse ya moi so tu pera bana ko fingo bana ka bobong sa pe ka te moi so ba pole belé nani Jaël il passait l'émission fingi Karine abina na orchestre non que c'est moi mné na mboka na biso wa abaluke kai na salle est yo mona ata na clip mo barabina na quartier la tente la moni ba danseuse to le roi mamumuluba to ebi oh le là comme chroniqueuse oui mamumuluba bina na wenye maison mère akena ba poto to mona ba BBC Ronaldinho abina na quartier la tente pas venir biso quoi de abina na maison mère le loza na poto so danseuse ni yango no tangela nga onga na yebi ete na quartier la tente na tikala ko mona ata na répétition quartier la tente pasi nde bazalaka na Karine boyokani bolingo muninga dans la problème et puis au téléminel longo ngana ebité na Afrique d'ici bato ali asute pour longé la biso ndie longa nzala dans lesquels na teva ni ko finga
Karine bato batala bi eh mokili ya mabe. Tout ça c'est Karine yo mo yebi moni yango baba mutunya su baba bomba ki na palete. Net mo na lokola so Jaël wana. Jaël wana Karine bokola bango na grâce na ndako na ina ebangote. OK. Pendant plusieurs années. Wana c'est Karine fana ana 24 awa na kato. Bokola bango na ndako na e. Pe makama minene Karine salisa banana ena nya lobango na télé. Ntalo barata pesa ba relation ma mebele be ba lo barata ba bazwaka pesa ko finga ko seka. Ko kenele boso ya ko commenter na lobaki ni ko poster na page. L'ingratitude est condamnable. Voilà. On comprend l'ingratitude est condamnable. Donc bango mi balé za Jaël na grâce ba bat barolo ba na Karine te. Po Karine a bokola bango, Karine azo même janvier. Au janvier où tu as les cabines soit parvenu comme que non yenga za bongo abima la Karine. Alors Karine abima na salité on a na salité on a ye janvier Karine a rolinga mobile wa janvier lo migugu on a et lo miku alo wala mukomo sana sida ito ipe katana boni boye ko ba janvier la mona mona o no simbela petio Christelle Kabeya saki natanga ta komo Christelle Kabeya ti Karine a okela mawa sa ki fazer na beau marché. Karine a joué à beaucoup lieu, à bon moment na kunae. Ba vidéo eza na muso janvier ndo la lela. Oh, il y a personne qui En plus ando suba no na mbet na age. Wana daki mingi so alangwe. Na ku mukolo so alangwa suba mba mona mbeto. Abanda ko subeza lango te janvier ndo suba na mbetu ba vidéo eza so Karine a bien bimisa. Mukile inae. Pour Karine a message na ça ba bete alobaka toujours des vérités. Vous comprenez? Net noir janvier rolo bani ma pas Karine. Oh na lobaka ngo jangna nzambe te me Karine otikala ko bala te pour la ba vie ya sala. Oh na tele binga bite longa janvier. Eza janvier, eza grâce, eza Jaël baba ba rolo ba te pour Karine bokola bango banana lipa. Si azo somme la bango na ba sous-vêtements. Mutabomi no nda kunae. Bossi ça provision na une semaine provision ko ça un mois ou 2 mois mais bino une semaine bossi ça après Karine a sombi so atanda et ne Jaël lokoso bilialia au moins de la période za pa Karine ya matama c'est quoi fioto qui ne ba bendie on depuis ba bete ki wale bien te ma moto na Afrique c'est dans la terre na bete wa la bazulu le web so congolais en Afrique d'ici so boti ba tiko bongo mais bisonde koto tu évolué j'ai tu évolué voilà donc on est par rapport au makam ezo le kana mais ba tumso ba lobby ke bino ba charge bo da pemela Karine ko bosunga pe Karine te to lo ba on penes ko moi mo robo pe bosunga te na ndeni ke tant blo ba na mona déjà makam mo robo parce que ba bloko to yo mso pe mape moi kala ya tigre pour ni boloba na Karine te Karine kata no relation oyo Karine relation oyo ko produire na le côté ba jeune ya ba tatouage et ba ko percer wana ya kala ngo pena bien te pour ni boloba ni te ya bolingo. Ah, vous savez que là tout ça moni mutu ekouté na bolingo na yo yo moni ke bolingo za amour vrai yo moni za amour à profiter na ba petit ba senti ba ra nango mona dikosi ba dondi ba ra nango ye amona ye no tigre ce qui niao anol accès bolingo solo mais par après OK ils ont nango côté rimo ils a cessé on comprend moni topé sera conseil il n'a pas ce conseil. Mais moyo et mo pe oso étudier hôtel que te onga na monique yende so par la biso to sa suni po trop na bolingo biso tozo lembate to abosa ke na la parole maman to lembate ko pesa ye conseil total ça Karine to bi ba blom suforo suki sango a privé leti lelo bano ba dondi ba ya ba luka ba succès ba centimètre ya pour musique na rap été kama aya zuma rambu par après abaluki ba pecho ba dendo ba ye azuma rambu motsa ba tensi na mutu akei ne mo pena o soki nia o soki tige soki nani comprends tout le monde a une maman comment kendele tout le monde et comment tu maman libala bo c'est que vraiment que non évolution bolingo na vraiment mais OK ba préparer que l'eau mo ba bomba yango ya kidiba ba bi mwana ba mwana muke Karine aza mukolo mwana muke âge 23 ans na ba paki bonde aza bongo 20 c'est que c'est nga pe fona pesa âge na internet c'est nga âge internet tu as 12 ans nga 11 ans âge internet au moins tu ana 23 ans vimba munene c'est nga sona na 12 ans tanzo tamiki okonda et na balé ba jouer ba âge na bango nga pe internet na âge na 12 ans sur moi na wana est-ce que Karine oza mukola mwana wana
Mais tout le monde bon le roi moi la muke petit tigre est-ce que Karine la petchona ah pas de moi bon ba bien 23 ans moi la muke petit et a pas même goût âge mon cadet na biso c'est ka petit Karine est-ce que Karine rosa mukola petit tigre na la to tigre ba aventure lo mo za kumoro préparé o déjà ba préparer qui on no ba explosion et ça na ba tout mon minute moi to citer ba comme ça parce que tout ça ba enquête ouais bi kirimo ouais les combattants de Karim Mokonzi FBI ba ça ba enquête et ça ba preuve tangible au moins ande to s'éclater na bataille les combattants de banani pose en carte voilà ba soda mo ba yé ba senga no tonton player Hervé chinois noir biso yo faut biso poids biso to mener ba enquête misu ba na Paris misu ba na Kin ba partout biso to va mener ba enquête pour na Karim Mokonzi la baronne pour ba petit ba lela na ba Karim ba fanatique Karim par rapport ba monique non parmi ba chinois na ba chinoises il y a des vrais chinois il y a des faux chinois. Donc par là par rapport à voice et bimi à banama oui ba repé sa Karine conseil mais bien moko la admission au Liban parmi des chinois des chinoises il y a des vrais chinois et des faux chinois vous comprenez ndé sur ba pechu on a ba les combattants ba FBI il y a Karine Mokonzi ba se révolter ba zo luka ba yeba ba makamwana source makamwana ezani vous comprenez au moni ezata ba na membre il y a des vrais ba na membre et abana membre msubayaki baloko ba espion batinda ba moko tinda bosaluka baba na boye ba makamango ndenge zala boza na kati ya groupe parce que ba voice wana ebimandeni ebimandeni o mso abenga biso to zena na fena ki ono ba imiter voix na ngobengi biso to ki voix na yo na téléphone na voix aussi yo ba imiter yo ba ko imiter voix na c'est que do femme ta sali un peu do femme ta imitateur mais na kati na ngala na bato so bi o papa FMI pena na yo pe na kati ba voice wana bato bi papa FMI et puis bazo finga mi ya tembo akangi chaîne ya Karine mais temde mi ya tembo nenga zala na Karine ya petite sœur ne ko finga na entre biso entre ba na membre ko finga na bongo commune ni chinois atayo muto anda kumoko kasi ngolo na lo bate ko lobela ka Karine mais zo finga su bato ba peka na Karine o mote kasi elo na zolo ba kasi to monite ke parmi les vrais chinois il y a aussi les faux chinois parmi les chinois pour bato ba bimisi ba voice wana na bana membre c'est que ba faux bana membre ba yaki na profil na sima Karine donc ba yaki ba lukelo mo c'est que bango pe bazana sima ya 12 wana OK c'est que bana sima 12 wana soit te reconnaître ka bango na ba komo na ba face na bango esili pour ba combattre ba FBI ba ça da maram OK on comprend ba mener da ba enquête ça ba FBI ba ça da ba enquête et ça la ba maman autorité le baloba Karine Mokonzi asila le tout tout monde désolé bimia tout monde ena message bimia mais lelo kota sko na YouTube ba ko ça 1 million de vues donc c'est que na actualité Karine a gagné internet pendant 2 semaines na critiquer bango te basali ba nzembo na bango kitoko et net félicitations na héritier watana be go gan pona désolé na ndenge reconnaître mabe na yo o salaki biso mama to limbisi nga limbisi na ngai olukio bo mamo to na ba fan no na ba mama donc ba limbisi na bango déjà on moni nzembo bango pe ekoti na mitema ba mama merci beaucoup pe na aigle fali pour na jaloux message etaka message pe pour na ba jaloux en tout cas félicitations on comprend mais ce que actualité ils ont dominé la minute c'est Karine Mokonzi mutongo balobaka sila boucle lelo ba grâce grâce nani lelo chaîne na bango comme kotalama c'est par rapport à Karine so kotali na 12h babwa ki lien Marie-Laure Mwaka et na 13h au moins Karine na 14h Karine donc na journée babwa plus de 10 vidéos toujours na combat Karine ba artiste so ba comme déclaré tole ba consommer ba nini ba blog ba piste ba chinois ya kana chaîne moko ba le makamba Karine ba na ba lobeli yango te ba jira ba le basuma Karine telenga Congo
ya Tracy Mbelenga bango kutu soki ba meki te bango pela ba loba te po film la fuba ba ba makanite me ba kweka ba sa genou po atote leki grâce mi ko be kuna ya nini ya Ken grâce mi ko be kuna akobo ya ba na komba kaina bi o Kari akena otiki la mission na kombo na akena otiki azui akoti na ba boutique bato azui bilamba la tsaka ngina ngo ba photo mais aina bilamba ngote après zonction aina bilamba ngote un monde internet mon internet moi tout le belo mo bo tu ma pour le papa Kaina Kanga tu étais désolé mais il y a désolé quand tu il y a plus de voilà na jaloux mais toi le bala makambo etali Karine makabutu wana mtu abatami na scène ngo héritier Watanabe non batika gogan ki aigle nani tigre azala e mutu ya héritier batika gogan tindere ko tinda batika gogan afanda de héritier mamona te batika gogan biso to bito lobela makambo wana ceux qui ba FBI ba combattre Karine Mokonzi ba ba preuve tangible héritier Watanabe a un problème na Karine hein héritier Watanabe na Karine bakabwana est-ce que Karine sa vidéo fini héritier na musalati OK est-ce que Karine sa vidéo fini héritier to oyoka ba tout monde na sima héritier ba fini Karine Adam Suluzo la zalana héritier Watanabe jour et anniversaire il y a Adam Sulu Luzolo Karine Salé vidéo Adam sa posta jour anniversaire à la baronne Adam sa salé la Karine vidéo ba dadimo la ça la posta ce qui c'est que non Karine a un problème héritier Watanabe go gagner ba ça la ba vidéo wana il ngi créer bango problème ba tiko ko sa héritier Watanabe na makambo comprends ba tiko ko héritier Watanabe na makambo et ça na bateau bazana sima wana nde bazolinga ba luka ba batama na comme héritier so qui héritier ba na vidéo mo bimi ke non ba moniti na vidéo héritier bongo est ça ma héritier ay banana na tigre moni neti héritier Watanabe as artiste as star mboka na biso ye et par luka ala héritier Watanabe peut-être pour azwa libanga na mianjimi des morts pour moi déjà désolé déjà il a qu'ici déjà puissance ya mianjimi mi des mondes ngezoela ba combattant Karine na ba FBI donc les combattants de Karine Mokonzi bango ka ba FBI bazo mener déjà ba enquête na bango c'est yo longwe charge ba no fane ko kumsara ba bango tu ba koya ba bana ba charge ti o bango tu ba ya sima ba bana na biso ba charge ngana za toujours na ba charge pour yo masola ba charge ndeto bani na ba charge on comprend pour ba misu ba mobunga déjà ba rumba ke no ba lobela su Karine te kala ba charge na ba charge bango ndi ba oyeba muna abaga sa makamuna abasu makarine te yenda oyeba mambolo abasa ni muna abasa makamuna olobesu yenda oyeba biso ba charge on est toujours ini Jube kaza Fene kaza Jemima Ibele za ngana za afifi na musika pe na Europe aza toujours charge voilà on comprend basorbo bazali malgré so bonne mo ki kota ba niama ye na boule fo to écarter ide la sina longola ki na ba charge ponga mnani fo na longola comment ki to kota ba niama kota ngani na bona ko dina azada déclassé yo na ba charge mo ki kota ba niama na ndeni bibina bina boyani na sorbo pesa tali bimuno valeur ko masana ngai partout ko bilo be damba mo des photos faisani masana nga pesa libimu valeur pesa libimu valeur yo za kota ba charge mo ki kota ba inconnu mo boye voilà poto chuter na biso na émission na bateau tout ba osala la Karine ba série ba émission auto tanga bateau ba soda bateau ba nini okoba ba nini un message clé comme ya bitumbe comme ke bokuta ko ye ku na beta ye déjà ye soki PD on a PD mu a PD mo kale so tira na hotel nini hotel za Kasamvu nini ya binse kwa boye kubutu na bose comme hotel ngo kale so tika na hotel na daka dogo pesa ngo OK comprends prochaine émission na obimisango yo dana bisio en tout cas chaîne nous a na impact té bodiembe na sima actualité Karine Mokonzi pe bosali ba capture ba message à lukuta boke bosali on a Photoshop pour boke ba geno Karine Mokonzi azo senga yo pardon oboma moto na internet poyo zanani tie qui un PD yo moni yo na zomulanya ya énergie yo na koto na sima oh bokom na niveau na ndeni c'est na zone na pandla na beta yo ngai wala zo ba nani mura ba soda mura ko mura ka moro mura ba soda mona mura
na robeto so na zio na bandal ka nengo ya pa matika songo na robeto salité na zongi so mobali yo mi copain moi la moko suko mi copain yo Karina bokola o lelo poko malelo o nengo za mi copain on a koko mbetala etanga mi pe o mata pa avion vena biso aigle a mema aux États-Unis o ya zaka Tony Koko sala makamwa zalo aigle te bademela na sima aigle ya Tony o beta tuke yo kenda rapport to kenda poto le boso Karim kendet falo tigala o ya ko lugani lelo oyo chaîne yo motanga mara na komba Karim Mokonzi aimba to Karim yo oza mutu moko boye en vrai dire o mutu mo okofanda raté o finga Karim na télé na vina mobimba po to na ba vidéo to ba preuve excuse na maramuto Karim na salelo na parler bino mo boye bi via Karim ezalango vidéo ye vidéo bo fanda boye to mela boye vidéo to sala boye vidéo tala eba vidéo musuku o no Karim na poster tala ra nenge bozalaka mais le bi le 6 à Koloba Karim azoloba le 6 kalate Karim azoloba na ye mais bobongama pour so Karim na lobby boye ba ke to zongi la bino lisusu po to sana boye po na lobby te mami na okinyo so ebisa nga jour wana malgré tout comme il passe na chombo mais na okinyo so na message au salele a répondre mais so bengenda ya mbaté so komeli a répondre mais sina nyoso lobaki na yoki mais on est toujours ensemble biso to koki jamais au police équipe biso ta ba vraie charge biso ta équipe na solal te ba sopa boule. Il faut signifier que non, ceux qui parlent payer dans na motema ne bolingo nanti ya tigre cité. Mais na makambo tigre a salef so finga ga tigre. Do amona pe ka mabeti. Comment on a ma bête so yibiso to finga ti tigre po o nyoso komio. Ezaka yita se ba poto buso ba poto buso bezaye. Po kalawana obana ko poster tigre ça fait so 9 mois toujours kene ba inane yango. Famille mona na raté et comme il y a le jour J famille bimi ba voice bimi après na suka abonnez-vous dans ma chaîne ba ko luka bango ba abonner na internet ba ndak ba vane ba to bakita Karine ba olia le kola Karine mais yenya wana est-ce que yenda kuneza ko nenda ba musulman na fina musulman e gangi maman eko yenda kuneza lo ba musulman na fina ba musulman te posa doctrine na bango ne ba mesana bango ba titi comprends bablo retour nango dono nango mbeto amune nozola lela wana ya Karine salon ya ba frotter ya Karine salle à manger ya Karine de robe le retour za nango za ya Karine to yebi na biso nyoso na boyo zongsa azona ni abana luka ni muto sombele bilo randa kunena mayele azala été muto sombele bilo randa kwa zakiti yango anda luka lelo po kumba ba papier na se Karine Mokonzi te mais déjà le binde to mona ke bongo azala bongo te akol ba bote loka ba Suzuki loka ba Jazz loka ba Boalotin ba lenka simple et Boalotin uta mo boga te Jazz mtaloba ki an kavulu boni ko ba zai loka ba biso avima le répéter aneka boye kale te ba biso wala Jazz papa zai abomi mabe apandi mais otepe azane papi ki fonene ngape no ko jonga pa Jazz mais puis il pas répondre pas soucieux au monde compter wana na la non oh il peut tiga répondre soucieux abi na ba PD pas comme na ngai ngai bango na bango Jazz je m'excuse à cousin na mais na lo bana bango na bango c'est que Jazz a PD te neto yo kaka OK et après tu as zoni sango bongo et c'est ngabe fona ki na ka bongo OK pour combien ngo bongo na ba PD mon cousin moi je m'excuse ozano ya ngote mais na OK na ngone ndenge nia wa ke na ngo ye mo ne papi ki fo ndende abata makasiko ne OK ba PD ya ba job akoma ndeni ozano na forme ba PD te moza PD osala bongo bazé belé neti tigre. C'est un PD tout à fait. Tu es viril, moi je suis viril, je sais ce que y a ba momo ba le laki ça la laki si. Eh, na mona ki ya tigre. Bébé. Nio. Beta. Ane tolo moi. Et leki ya ave nanga o ya biwan. Te ya biwa la leki. Mu ya bien ya biwa c'est original. Te ya ye kuna ataka ba kiss. Et leki ya soleil wanga. Non, et non, non, il y a des blessures wanga. Mais ya ye et tolo mona ye et leki ya
porte-parole au nani. Non, tika. Ah, natanga te. Otanga te. Est-ce que l'équipe a confrère na biso moto otanga kombote? Il te confrère na l'équipe. Confrère na amtel bosso. Oh ba je t'attends. Et l'équipe, ya za non pour ma casse. On comprend. Sikoyo eza nango na impartité. Atako tu balobi ke no ba publier eza na impartité. To mona mpeka ondeka ba zimbango pe hein. On eza ma kwanza. Ah, oh bon c'est Karine quoi avec infection. Karine na nomela bakisi chaque jour. Maman ba les sinde ngwana. Pe Karine abana kolinga te akene makolo ngulu ye sans languette. Ye sans languette akete. Et faut la languette na ba chaussette. Ah, beta. Ye sans languette akete. Tu rolongola sachet te tolia bombo na sachet. Bongo. Bongo ba charge. Non, tu es bien, tu es les 6 pour comprendre mon token. On va charge. Voilà. C'est non, c'est pour te croire. Yom to rolo ba Karinte. OK. Nani, moi na biso nani. Ah, on a Afrique du Sud. Moi no nani. Jaël froide. Jaël froide. Yo rolo ba la Karinte. Yo rolo ba la Karinte. Attention, est-ce que moi no ya mundela zanga pays wana sinti alobaki te ya lobiti yeye kuta lobaka te ye mwana ba abata me kuna grâce à lobaka kuta lo abata ma Augustine de la kota te oh c'est bakuta na mamemili bakuta na kuna na mamemili mamemili mawa mamemili zeme mundibu bandibu bazana Grèce te pe ino luka ville wa yo ozomukana ngonde nini ko tozomukana grec après sur la côte France moi tout à zone mais mundibu aza libanais aye luka vi na Grèce car ndenge ye pazo luka nzela kinde poto ka ndenge na ko luka meza mutema baby muninga ngabota abisa moi na libune moi mutu moi za mundele problème neza mundibu tara ne bakema na zando bandibu qu'est-ce qu'on a Grèce kuna azo kemba su et pas la Grèce kope zarati et même na inafa na circuit na sata ki commission ya meba beso babilama na boutique nga na zu ba pourcentage na nga pe na te ki na Grèce ko pesa la raté bébé kayulu depuis Grèce yo kama mba loba o ko pesa la raté bébé petite sœur na nga Lydie qui tabi à la Grèce comprends ye kuda to sala kuda tout ba confirmer si la panza à Paris à côté na ye ne sare yaka kino ki na nenga poser Joe Farcargo Fret Express ezali OK na nenga poser ndeve na nga chercher mabona prince bandal papa yo jimbu la bilamba na para kenda. Merci Chino te commis vraiment na souka par rapport à tout ce qu'on vient de dire, un mot par rapport à ça parce que ba serré kozala le tonto zela l'autre sur le 2 je crois sera 4 jours pour Karine Mokonda Loba. Est-ce que makamo na jemima jour on a lingatonga non c'est banda direct na na bijema na bandi direct copier ka maman direct na na Congo Victoria bon dans le besoin ma be makasi donc nyonso mona a lo bango les 6 ma be j'ai en tout cas na mot de la fin té pour maramongo no esilité na appelle ça mot de la fin juste aussi ça va série tout aussi série comme le roi Fatma Goul tokende kaka et comme le roi El Diablo mo Fatma Goul ne ba bete sa femme Massasit quand il a kufi te moneti na Meriem ndenge nani procureur so Massas oh mais ma tout na mutu na nini sérieux donc tokende ngo bongo le roi le roi la bana ne Jimia na prison na El Diablo nango bongo tozo fait nango ka la tenarolo ba jour ma meroloba so ma me clôturer après ngape na sisi mais mikolo na sara prière moko sala pona ba inyamami atuka nzambe tata biso likolo nzambe na tiki Karine Mokonzi na maboko no nzambe po Karine Mokonzi za mwasi ya kitoko kosakana te aleki gloire olangi na kitoko aleki gloire olangi na ina taille ye a moi ça make up te le roi gloire olangi nzambe nanya comparer Karine Mokonzi na ki peka Cynthia putain ataki peka bota bana tata si le loza mbalti na banga bala na pasteur moi sala ba émission na YouTube nzambe na tiki peda tiga na maboro na yo neka ninga bimana na baninga ne mi bali akuta na mobali moko ya tolo mo tiki se vio na mbala moko nzambe ta gloire olangi na quiz na molin mesure moko ngaku chinois na mo molin na mo quiz na nga kwede mais gloire olangi eleki nzambe tala mwana nani nzambe ta Karine Mokonzi moi ça bassin moi ça na quiz na molin alors quoi gloire olangi te nzambe gloire olangi quiz na molin
Et ça ngale sika moko. Nzambe, tala mwana mikuwa pe. Tande a yelitama nzambe. Esa melitia fuente. Nzambe. Na osenga no nzambe longola nani Jael mwa bapo lebele na elongi po koma lokwa gorille. Nzambe sunga gloyo langia zo mukanda na tieki so na Grèce. Po zemia mundibu wana na asi te ya bota mwana malonga. Po mwa zelongi mabi mo se make up nzambe. Nzambe so akebala so akezo so na zemia mundibu te bandibu ndeba okembala kisasa. Bon na Grèce ezane na Grèce ko peza ate nzambe. Nzambe pesa Karim Mokonzi mobali ya kitoko ya malonga. Oyo bala Karim Mokonzi. Po bana membre ba sepela. Po ba mama autorité. Ba sepela. Ba sepela. Bongo et po ba chinois pe. Baba. Baba. Baba comment? Ba sepela. OK. Ba charge pe. Et toto. Tos pungwe. Tos sepela. OK. Et là ba défenseur. Et Nzambe. Nzambe po so le Nzambe. Nzambe na omona kitoko na Nzambe. Ozina makitoko no pesi Karim Mokonzi. Nzambe ba déchet Karim Mokonzi o basalela ki peka. Ba déchet Karim Mokonzi o Nzambe o basalela mamemeli. Ta mamemeli mo si mabe. A couleur kitoko te Nzambe. Nzambe na kesi ba la 4 saisons te. Et j'ai ma. Bazala nango. Siko yezu ya choko te po. Nazoko batem suma futa Congo ndes et bepse le poso. Merci beaucoup, merci Jemima Ibele, merci beaucoup na bana membre, merci na ba maman autorité, merci na ba chinois, na ba chinoise, ba vrai chinois, na ba vraie chinoise, ba on est na remercier, ba vrai bana membre né na remercier, et puis ba vrai ba maman autorité né na remercier. C'est comme ça. Ko biso na ba charge ko toyo, toara ba vrai. Na ba défenseur pe ba vrai. Bu maman bobi ya munane bozu ngwa. Aleki na émission le bon. Tout na fait nèg oyebisa o. Ah OK. Tout na fait nèg oyebisa o muna alobi asa makamuna ye. OK. Ngane na commission mo akokoloba ngo na télé te na okati on peut sur émission Jubek ke na muna abi asa makamuna ye. OK. C'est que o ya ndoluka pe na Simakarine déjà vu. Donc bi so ata tozu na soto ndoluka Simakarine mais on est toujours là pour soutenir notre sœur, notre concert, notre star. Pour Karim Mokonzi star Michael Jackson. Tela lelo bazolo belareka po aza number 1 aza autorité morale. Donc merci beaucoup na Jofa Cargo Freight Express les transitaires internationaux depuis la Chine, mon sponsor officiel. Merci beaucoup na Jemi Fabs Beauty opeza moko ba sponsor nanga. Là je vois ya Dadi Mabaya Motema Pamela Arija depuis la Chine. Merci à Fiston Sol Mawin l'étoile d'Asie, pourquoi pas à celui qu'on appelle Chicha Mabwana Prince Bandal Papa Yo Jimbo la Bilamba na Paris babi. Ça bango toujours mal à l'aise ndingo tsaki bango na confinement. Beti bango film na ba Yoja 2020 malgré tout besoin sur na confinement mais on continue toujours au bête à bango ba film boule passe à Percy Mabwana bunker. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Laetitia Zatong à la grande dame. Moi solo la bien kolekana mtasala solo la bien azo vivre kitoko kolekana vivre frais play kolekana PlayStation la bieso boye foko mara boy. Merci à Debs de Bundes depuis l'Allemagne, pourquoi pas à mon manager privé Nessinga di Mama Ness depuis Paris. Là je vois Jolie Maya la Massangwa fois ni Banga Kayou sera toujours les pour Robert GB6. Merci à mon V Armand Lumonto de Switzerland, DJ Daddy Forme, le meilleur de tous les DJ na Katsa Suisse, babi DJ Fimuna Fimbu, ambiance Ndembo Kanao. Merci à Belle Lamputu, TGV de la presse, babi CPI ne tombera jamais, CPI ne tombera jamais. Merci beaucoup na bainoso ba mesana ko soutenir Hervé Chinois Noir donc vous continuez toujours à soutenir. Abonnez-vous sur ma chaîne Afrovision 243 TV. Donc vous ne serez jamais déçus. News toujours à Karim Mokonzi. Vous vous abonnez à Afrovision 243 TV. Numéro contact plus 243 90 38 97 158. Plus 243 90 38 97 158. On a besoin de Hervé Chinois Noir. Naebi ke borobenga borokoma borofinga bofinga na binopo eloko asikape borofinga ngape ezate nyonso da ba finga na bangonga. Merci pe na le boss JP Kumaluta depuis Canada. Depuis les États-Unis. Les États-Unis, mon boss, notre boss JP Kumaluta. Donc les vrais pétroliers. Donc yo so na bois ko na za ba respect. Silence ne ba tout ba comme agité. Donc na za ba respect belé donc babi on est toujours ensemble. Donc abonnez-vous massivement sur Afrovision 243 TV. Donc bana membre ba maman autorité, ba chinois tout. Vous s'abonner à Afrovision et ça m'a bien. Merci beaucoup à la baronne Karim Mokonzi. Voilà donc c'était là Hervé Chinois. Donc Bokinenga autour de la part il y a ba charge. Donc le propos tenu donc engager toujours mon invité on a mis sur ce plateau. Donc on était là pour parler par rapport à maman YouTube, maman internet.
taninga kangeli sur internet toto comprendre te fali poza makasi po ndenge message do bunda ko beta tuka na ndimi yo makasi fort ebele balali le deba dodo banze ebele bimi ayoka nte bo bisa kompona nini bo bisa kompona nini oh loita ndenge osimbi touche bo bisa kompona nini makambo yo nzambe na nga. Voilà donc merci beaucoup na Gisole ya caméra, merci beaucoup à Julien la montage, merci l'assistance ya Bella pour tout TGV et il banga trop et puis na Laluma Leba donc voilà mon artiste, merci na Naomi Barcelone voilà pena da rande ko na théâtre soko koti kama de Barcelone donc okinga na lobby comme la mabete kamba ya gabi okinga na lobby comme la mabete na la batu na ngai ba Belvi TV Belvi kad na loba nakala batu nanga nanga boye opi ya mama topé na loba nanga ya baka topé na loba na zaka bongo. Voilà, merci beaucoup na ma boss JB Kumaluta le vrai Petro de Dallas ba mabanga tu na boka ina bandi na donc soka na suka na linga bino mi. On se retrouve prochainement, au revoir, bye bye. Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Olanda politique a bien, Olanda musique a bien. Parole de Rwanda ka parakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, lieba Zokate. Apousa na pembena Victoria te. Ça se passe à machin. Attention, mauvaise haleine. Check.